biso akumisama pe asanjolama pona mayasali ete tozalawa koyoka liloba na ye pe koyoka lisusu koya lisusu awa ntango nyonso tokoya awa kosala mosala na Nzambe tozali na kati ya motema na biso kolinga kosala libiki mosusu ya sika na Nzambe ete toyamba oyo alobaki oyo alakaki biso po mokolo ya koya esengeli biso te tozala kaka bo bavandi tozala kaka te bo bavandaki po kaka liloba me tolingi kozala prêt tozala pene ya kokende kokutana na ye so tokanisi oyo bakoyoka bao bakotikala oyo bakokutana nango bao bakotikala oyo bandimaki oyo balandaki nkolo ntango molai me kasi bakomi na suka ya mobembo na bango te toko kobanza yango kasi kotala ete ekozala bongo makomi elobi baseka oyo bakotaki na ye bakomaki na letalo molango ekangami mpona bango nini eleki mpona libongisi oyo tozali wapi na kobongisa na biso oyo kolo alobi na biso ezali mituna oyo esengeli eloba na biso nyonso elanga biso nyonso toyebi ete ezali na bato ebele bakoreve likambo etali enlèvement mingi bakola na banzela na bango moko bakoya na malakisi na bango moko oyo bayebi mpenza Nzambe malamu te bakoya nyonso wana biso etali biso te wana etali bato mosusu ya motuna ezali ete esika na biso ezali boni liboso na Nzambe lelo biso tokoki kokende kokutana na ye toyoki yango malamu na kati na liteya esengeli biloko misato oyo libiki misato oyo ezala yoko justification moko ya malamu na nzela na kondimo ya solo kondimo ya Biblia oyo kolo Nzambe aza kosala eza kaka kondima kaka te po bato mosusu mpe bakondima me libiki kimoko mpenza ya moto ye moko na kati na kondima libiki na Nzambe na yango tokotala nsima koloba ete wana nde esika nkolo akutanaki na ngai wana nde esika nasalaki bokutani na Nzambe na ngai wana nde libiki na ngai oyo esalaki ete nabongwana bomoi na ngai ebongwana oyo esalaki ete bomoi na ngai echange lelo wana ezali kaka likambo etali justification esika ya mibale libiki ya mibale ezali ekomi malamu makomi elobi yango mingi koleka ekoloba yango mingi koleka ta ya mibali oyo ya mibale Nzambe akoloba yango mingi bisika ebele oyo etali sanctification kopetolama elobami ete kozanga kopetolama mutu moko te akomona nkolo awa exception ezali te bokeseni ezali te kozanga kopetolama moko akomona nkolo te moko akomona nkolo te
ezali liloba oyo ezali penza ya kimia ya tina liloba oyo ekoma liboso na Nzambe ezali oyo biso tokobanza te oyo tokobanza kozala Nzambe mais oyo Nzambe akolinga ezala mpona yo mpona ngai. Jean 17 verset 17 yo petro na bango kati na solo na yo pamba te liloba no ezali solo. Biso tozala na respect wana botosi wana boso na Nzambe pe liloba na ye pe nyonso wana mpona nyonso oyo ekomami na kati. Eza na bato ebele bakozwa vino bakotika lipa. Esengeli na biso esengeli na biso kozwa nyonso ya Nzambe na serie nyonso pe toyeba likambo wana oyo nyonso yali ya likambo Nzambe ata oyo ekomi na kati na Jacques 5 koloba mabe te koloba te mabe te bamoko na bamosusu pe kojuge baninga te po ete juge na biso banso aza na molako wana Jacques 4 verset 5. Jacques 4 verset 9. Jacques 5 verset 9 elobi bomi juge te bamoko na mosusu po te juge na porte. Tokomi tala lokola ete toza na kati na makomi oyo efungwami me ekoki te témoignage ya nyonso ya makomi liloba moko na moko ya liloba Nzambe ata esengeli biso kokanga bibebu na biso soki te tokomikosa biso moko wana libondeli na biso ezali be pamba ezali be pamba. Eza na makomi ebele koloba na kati na liloba Nzambe na esengeli na biso tomipetola na likambo nyonso na likambo nyonso Nzambe akosenga na biso esengeli na biso tozala justifie mpe tozala sanctifie kopetolama kati na Nkolo. Soki te tokokoka yango te na biso moko tokokoka yango te tokoloba ntango nyonso ete ekokosalema na ndenge nini tobongola miso na biso mpa na Nkolo toloba Nkolo yo osali biso ngolu yo opesi biso bomoi ya sika yo olimbisi masumu na biso toza baoyo ya yo tozali sika awa na disposition na yo saela biso pela moko motema olingi sala biso pela moko motema olingi awa nde tozali na poso wana penza kati na biso ya kosepelisa yo Nkolo na biso ete ya koyanola na baexigence na yo nyonso na bosenga na yo nyonso. Tomoni kati na Hébreu 12 verset 28 elobi Hébreu 12 28 elobi lokola esengi tozwa bokonzi na Nzambe oyo ekufaka te na yango tokotala Nzambe lokola te ezali esengo mpo na Nzambe kosalela na kati na kobanga verset 29 elobi po ete Nkolo na biso azali mpe moto mozikisaka tozali kondima kozala rekonnaissant na Nzambe ezali condition monene ete motema na biso mobimba na kati na solo toluka bareproche na biso moko tokozwa kopusana liboso te ezali na biso tondima ndenge ekomami na Hébreu 12 elobi 28 na yango wana esengeli na biso kozwa na Nzambe bokonzi ya Nzambe oyo
oyo ekufaka te tozala reconnaissant na wana bongo nde tozosalela Nzambe na lolenge oyo esepelisa ye tozala na reconnaissance kozala reconnaissance ezali contraire ya kotelemelana soki biso totali malamu histoire oyo ezali na 1 Corinthiens 10 mpe na makambo mosusu kuna tokomona ete tokoloba ete esengeli na bango nyonso baliaki mana mpe likonzi na moto ezali kolakisa nani na Nzambe bazali komela mai oyo ya bonzambe kasi na suka basepelaki te bazalaki na esengo te moko akontamine moninga na motindo ete Nkolo ayaki koloba ete nakobomisa libota oyo nabandela mpe na yo Moïse nakobanda bato na Moïse nakoboma oyo nyonso nakotika mpe na yo Moïse nde Moïse akendeki liboso na Nkolo atelemaki kati na Nkolo na Nzambe na Nkolo na libota alobi te Nkolo yo efase nde kombo na ngai kasi tika peuple oyo tika bango efase mpe kombo na ngai moni wana tala sentiment ya Yesu Kristo na kati na Moïse akoki koloba oyo ide malamu likanisi malamu boye nakotikala nga moko na bapasi nyonso oyo ekozala ebandeli ya sika ye Moïse alobaki bongo te po tokomona mabunga na biso moko ndenge moko tokomona oyo baninga mbala mingi tokotala yango bien te tokotala baesheke na biso te na mabe na biso te tokotala be oyo ya baninga po ete tokoyeba su mutu te na ndenge ya nzoto tokoyeba mutu na nzela ya molimo yango tokotala na Nkolo oyo alakaki biso kopesa biso bokonzi oyo ekokweya te bokonzi na Nzambe ekobanda na biso kobanda be katikati na biso bokonzi ya Nzambe eza kati na biso nde ntango wana tokozala kati na bokonzi na Nzambe ezali solo oyo biso tokoki konéglige yango soki moke te mpe tokowangana yango te verset 28 po esengeli ete tozwa bokonzi oyo ekokufaka te ekokweyaka te esengeli biso tozala reconnaissant na likambo oyo mpo na nzela wana nde tokosalela Nzambe na motindo oyo tete ayasepela soki tolingi kosalela Nzambe solo na lolenge oyo ya kosepelisa ye ezali te na koyimayima eza te na koyimayima me kasi na motema oyo ya kondima nyonso kondimaka nyonso oyo akosala mpo na biso esali mpo na biso tososola likambo oyo tolingi kozala bato ya kosepelisa Nzambe tosalela ye tala awa nde fungola kozala na reconnaissance ete Nkolo asali biso ngolu ete ayemi biso kati na bokonzi na ye ete ozala yango tozala eloko na ye moi tozala propriété na ye moi eza na maloba mosusu ya makomi otokotala esengeli na biso kobika mabiki misato oyo justification kopetolama mpe lubatisa ya Molimo Santu lubatisa na kati na Molimo Santu kozwa mabiki oyo misato soki bato nyonso bazalaki nango d'accord tokoloba ete tobondela mpe Nzambe kobondela ti kino
moko na biso moko na biso asala libiki moko na nzambe. Eloko ya mabe ezali ete assis sous l'écoute de la parole de Dieu. Soki mutu ayoki nzambe d'avoir été assis sous mutu ayoki nzambe l'écoute de la parole de Dieu. Ayoki nzambe malamu porter en nous l'espérance asali comme nous sommes de se voir donc rester et ne pas prendre part. Ete na suka acte na lèvement te. Cette responsabilité sur moi. Nalingi te ko zo mukumbo likolo na ngai. Prédication n'est pas liée à un métier. Prédication ezali métier moko bote ezali appel epiangeli. Po biso na suka tokolobela mpona tina tosambisama mpona milimo na bato yango esengi toyoka makambo oyo na serie nyonso mpe tozwa yango na kati ya mitema na biso na motindo ete toningana na kati mpenza na kati na biso mpenza ekoloba ete nkolo nazali wapi lolenge nini okotia ngai nazali lolenge nini liboso na yo liboso nazali ndenge nini lolenge nini nazali liboso na yo lokola biso tolobaki yango deja koloba ete okweya bato ezala badénomination ezala makambo nini biso totala be ya bomoi na biso ya biso moko na molimo totala ya bato mosusu te ya bamosusu esala biso eloko moko te soki tomitali na kati na kondima tondimi ete tondimi oyo nzambe asali mpo na biso apesi biso deja mpe akokoba kotalisa biso kotalisa biso nzela na lobiko ekomami na psaume 4:3 yo kopesa baaction de grâce wana nde nzela ekotalisa biso lobiko na nzambe na oyo biso komona plein salut lokola lobiko ya libela na restauration nyonso tobongisaki bomoi na nguya ya nzambe ezongela biso ezongela na nyonso tokosala mpona solo ntango tokobika ezali makasi mingi tozali te baoyo okoloba batango ofixe ntango koloba ete ekolo akoya mokolo boye toza mpe lisusu te baoyo bakoloba ete ekolo akoya te kala mingi te biso totikali wana totikala be équilibré kozela be nkolo na biso lokola mwasi na libala oyo abongisami oyo alatisami na ndolenge wana nde tokozela te lokola baoyo batemi liboso na molako esi ekangimi bango banso bakendeki kokutana nkolo oyo ya mayele na boyo ya bolema banso bango bazelaki bango bazalaki baminda na bango bakotaki na nzela mpona kokutana mobali na libala kasi eza lokola bakokende lelo boto oyo bayaki sango malamu me botala totala ndenge bato badevie bamosusu bakende na gauche bamosusu bakende na droite bato bakoswana kowelana bato bakowelana kolo nzoto epasuki nzoto na kolo epasuki moto na moto akokamba na ndenge oyo aye akomema makambo na ndenge na ye moto na moto na lolenge na ye mabe na mopimi akomema makambo na lolenge na ye nyonso wana esengeli esila esengeli na biso tobetewa liboso na nzambe lokola elobamaki na ndango na Corneille toza kozela
ete olakisa biso maenzambe alakisa biso osala mpona biso non pas ce que les hommes oyo te bato balobi ont à dire, non oyo pas bato ce que les baza koloba te hommes disent, mais mais oyo bato balobaki te mais oyo claire nkolo et vraie de Dieu. oyo nzambe Écoutez, et c'est ati kati na yo vérité kati na solo révélée, la wana parole que nous voulons yango nde tolingi koyoka sanctifier, kuna nde et tokozala que sanctifie nous voulons aussi être remplis na yango nde tokozala vraiment. tokotondisama na Comme molimo nos santo frères et sœurs ndeko basi na ndeko mibali au commencement. tozonga na ebandeli Car voyez-vous, si nous attendons Soki que totali, les mêmes choses tomona ete makambo moko moko wana à la fin awa na suka qui esalema se sont produites esalema au commencement, ndenge esalaki na ebandeli alors à la ntango wana na awa na la suka même puissance de Dieu, nguya be moko ya nzambe wana Saint-Esprit, be molimo santo moko wana le même revêtement be koletisama be moko wana doit nous être accordé. esengeli epesama na biso Doit mpe se na kati soki makambo nyonso wana ya kala ekosalema na lolenge moko pourrions-nous le faire par ekoki nos propres kondima yango ete moyens? tokosala ndenge na biso moko Si c'était te le cas, nous ne parlerions soki ezalaki pas bongo de choses. ndeko koloba makambo wana te Mais comme me lokola nos ezali frères ne pouvaient pas le moko na faire biso tokosala yango te au commencement, mais comme notre Seigneur l'a me dit, lokola nkolo na biso attendez, bozela lokola baki bozela na Jérusalem revêtus botondisama bolatisama d'en haut. na nguya oyo ya likolo L'Église, le losambo Seigneur losambo na nkolo rassemble en cette oyo nkolo jours akosangisa na pour ntango en oyo faire encore un mpo asala yango nzoto un organisme. nzoto moko oyo eza na bomoi Cette Église losambo oyo wana doit être remplie esengeli de etondisama la vie divine, na bomoi na nzambe puissance divine. na bomoi na nzambe nguya ya nzambe Et alors, na ntango wana ça confirme na ntango wana que ce n'est pas nous, mais c'est Christ ekolakisa ete ezali biso te me kasi kristo kati na biso qui ne parle pas ye seulement, moko mais nde qui akoloba peut aussi agir, qui peut mpe vraiment akosala makambo entièrement sa puissance, akofongola biso banguya na ye sauveur, sa puissance de guérison, akolakisa sa puissance nguya na ye ya kobikisa nguya na ye libération, nguya na ye qui pourrait ya vraiment kokangola manifester la puissance de Dieu. akolakisa nguya na ye mpenza Dans le prophète Isaïe, na kati ya mokanda ya Ezaïe 58 eloba komami ete verset 1 Isaïe 58, verset 1. Ezaïe 1:58 À plein gosier sans t'arrêter. okomela na Ta voix. mongongo ya kofungwama nyonso mpe ganga mongongo na yo eganga lokola trompete Reproche à mon peuple ses infidélités. tala nakoloba na peuple na ngai mabe na bango libota na ngai mabe na bango Il est vrai qu'il me consulte. eza solo te Et qu'il désire connaître bakotala ngai mokolo na mokolo bakotuna ngai mokolo na mokolo bayeba nzela na ngai comme s'ils étaient lokola un peuple te qui a pratiqué la bazalaki justice bato oyo basali et sembo n'a pas abandonné le lokola te droit de babwakaki son Dieu. bonzambe na ngai te Il me demande des bakotuna jugements ngai de ntango justice. nyonso na jugement ya malamu Avec impatience bakoloba la présence de Dieu. bakoluka présence ya nzambe Restons-nous ici totema nanu awa quelques instants. ntango moke Ici, le Seigneur awa nkolo akoloba un peuple qui agit comme s'il n'avait pas, akolakisa na peuple moko oyo comme si bakosala personne lokola n'avait été lésé, lokola comme si moko na bango asali mabe te lokola te bango nyonso basali makambo nyonso malamu interrogé sur ses voies, bango mituna na banzela wana un désir, comme il est écrit ici, Ah oui, comme il était. un reproche à mon peuple son infidélité. Verset 2. Il est vrai qu'il m'interroge. bakotuna nkolo lokola te bakolinga bayeba banzela na ngai lokola te basalaki bato basalaki makambo ya solo lokola te babwaki banzela na ngai te lokola babwaki banzela ya nzambe na bango te tobanza ete makambo nyonso peuple oyo bazali koya liboso na nzambe chaque jour nzela na yo ezali wapi volonté na yo ezali nini Il se peut que Dieu voit clair dans notre jeu. ekoki kozala ete nzambe amona polele na nzela na biso
que nous la connaissons déjà de toute façon. Nous demandons, Seigneur, mais que nous sommes déjà sûrs de marcher le bon chemin. Nos questions et notre façon de nous tourner de nous sont à demi-mot et ne correspondent pas. Nous aussi, à la suite du Seigneur, nous devons nous aussi qui suivons déjà le Seigneur, sans cesse nous demander, Dieu, suis-je vraiment sur le chemin que tu veux emprunter avec moi? Sommes-nous déjà en tant que ton peuple là, est-ce que tu as déjà libéré encore? Et à Lyon, David d'avoir déjà tout expérimenté, ne plus nous réunir que par formalité, penser de nous. Nous voulons admettre que certaines choses nous manquent. Cela commence déjà par la que Dieu a déjà fait. En remerciant Dieu pour le chemin du Seigneur doit nous être éclairé toujours plus. Comprendre sa volonté, notre relation avec notre Dieu, profonde et intime. Notre vie spirituelle est si plate. Il n'y a pas de profondeur, pas de vie, de vie divine. Aucune bénédiction divine. À quoi sert notre confession de foi? Confesser. Et c'est là notre témoignage. Et c'est là que réside notre échec en même temps, notre désir qu'il puisse nous amener à ce qu'il puisse se glorifier, qu'il puisse arriver à ses fins. Et comme nous puissions prier avec un cœur sincère, apparaître que Dieu est Dieu. Et que nous ne confessions pas seulement de bouche, mais qu'il puisse être révélé. Que le Seigneur est notre Dieu. Oya biso tozali nde libota na ye tozali oyo akokotambwisa oyo akokolesa oyo akokosalela nde na nzela oyo ya makomi kuna mosusu alobi ete kozelaka na impatience présence na ye olie ete toyeba ete tozangi mingi et que nous avons des manquements. Et que c'est là que réside le problème global de ces jours. Pourquoi les hommes disent-ils sans cesse de nouvelles dates? Pourquoi ils s'impatientent? Bakoko tikala te bakoko zela te mukolo ya nzambe tango ya nzambe kolo na bakini mukolo mosusu tango Maria yaki boso na ye alobi ete bazangi masanga abime mwasi likambo nini nga na tango na nga na ekoki te. Kolo aza na programme oyo ya ye programme na ye oyo moto akoko bongola te
toni kozane na kati na programme wana tia biso na kati na programme wana ezali te to fixe ba date mususu to fixe makambo mususu ke tokokoma kuna mais soki totikali be kozala kati na ngolu na nzambe mpe na kati na liloba nzambe oyo eza na motuya bokonzi ya nzambe ezali bokonzi oyo esilaka te ekweyaka te ete maloba nyonso oyo na bilaka nyonso oyo ezali solo mpe amina. Bato bakomi impatient na ntango ya biso tokobosala te ntango oyo na 1977 oyo elekaki 77 elekaki bafrere ebele bayebisaki ngai ete kolo ya esi ayaki yango nalobaki ete ngai nandimi yango te mpo nakoki te kondima mpo ngai nandima kaka oyo ekomi na Biblia. Acte 1:11 elobi Yesu oyo atomomaki akendeki likolo na kati na bino likaka be Yesu wana koya be lolenge moko oyo akendaki nde lolenge ya kozongela ndenge bomonaki komata likolo ndenge mpe akozongela. Dans acte 1 vers 11 na yango nde elobi bongo mpona yango évangile mosusu ezali te évangile eza mpe moko oyo ya nkolo na biso Yesu Kristu mpe moto nyonso oyo aza na esprit malamu oyo akoti makambo na kati ya solo akoti na évangile ya solo akokende na droite te na gauche te akokweya na esprit mosusu te esalamaki bato batekeliki te yango na biso bino verité ete liloba na nzambe euti na molimo na nzambe oyo ekobima na libanda ya mokanda oyo po alanda makambo mosusu be liloba na nzambe nde ekobata biso kati na solo mpona wana solo ekokangola biso yango ekokamba biso na kati na solo molimo ekokamba biso na kati na solo bozala presse te lokola Jacques akomi yango botika bongo ti boye na nkolo Jacques 5 verset 7 mpo boza na posa ete ya persévérance makasi bolala mpenza te bozala vigilant ti bokoloba nkolo ti wapi okende biso olingi osala boni nkolo na losambo na yo biso tolingi kokota na lokolo oyo ya molimo totambola na lokolo moko ya molimo elongo tokoma mutu moko tokoma motema moko likanisi moko tokoma na boyokani ya solo na nzambe tokoma na boyokani ya solo na nzambe po ete nkolo tente biso solo nkolo aza biso mosala unanimité, union divine et spirituelle que résidera notre force avec Dieu. Mais kunande kati kunande boka biso na nzambe kasi biso na nzambe kozala soki tosangani penza na miso na nzambe tobengi yango boyokani osangani mais unis divinement kosangana bo nzambe harmonie malamu une harmonie divine harmonie ya bo nzambe un enseignement divin malakisi ya bo nzambe une insération dans les sept boyokani na kati na makomi à tous les mystères de la parole na et qu'ensuite batei nyonso liloba ete tokoma molimo moko cette unité tokoma de la foi et de la connaissance toteya liloba moko kokoma na boyebi ya nzambe bokokanisa nini soki totomboli mingongo na biso mpe tokoganga na boyokani oyo ya bonzambe mpe tobondeli nyonso koningana puissance nguya ya nzambe ekomonisama
na kati na liboto na Nzambe. C'est ainsi que Dieu Pamba a te témoigné bonde Nzambe ye atimonyaka de lui-même. na ye moko. Quand il y avait l'union, Tango il n'y a pas un tango qui lit les Écritures et eza eloko moko te kosangisa écriture akotala écriture pa yeba te oyo Nzambe asali. ne s'élèverait pas le désir. Nani wana oyo akotanga makomi mpe kati na ye esengo kozala te. Bientôt, comme tu as fait autrefois. Akoloba ete nkolo sala sika ndenge osalaka mbala euti oleka. D'une part, na ngambo esusu la reconnaissance koyeba kondima reconnaissance ete reconnaissance na oyo nyonso Nzambe asali mpo na biso oyo asali mpo na biso mpe lisusu kokɔta na bopemi ya nkolo na pongi te spirituel ya molimo me na barepo kopema na misala na biso mpe tokɔta na mosala ya Nzambe oyo ekosalema na kati na nkolo Yesu Kristo oyo ali nkolo na biso. Et tokomona ete ya solo biso moko tozali mosala ya Nzambe oyo yasali mpona kolamu na biso yango ekesu mosika elobami Esaïe 53:3 epi mpona nini tokokila pourquoi tokosala makambo ndenge tokosala kasi tokeba biloko mosusu ekosalema tokokanisaka Nzambe nde akotia biso bokebi nzokande mpo nini tokosala boye mpo nini kola komona makambo nyonso te mpo nini komona nyonso te. Verset 3 ekoloba bokanisa malamu mokolo oyo osalaki bosala misala na bino obokotinda bato na misala bokogene kaka mpo bopesa kanda mpe oyo bitumba ezala bokogene te na ntango oyo mpo te malombo na bino eyokama endimama likolo. Kasi bana ata kokila mpe kobondela esengeli ezala solo kati na Nzambe. Kosala jeune te mpona esengo kosala mpo te ozwa rezo na likambo songolo pakala esengeli biso kokeba na nyonso wana balingami mpona nini biloko nyonso oyo ezali boye nkolo alingi asala na biso tozala bato oyo bakogene ekozala bongo soki okobondela Nzambe nyonso ezala solo to okobondela Nzambe soki oteya ezala malamu nyonso ezala na boyokani na Nzambe kokoka na liloba na ye oyo ya santu ya motuya nde ntina mpenza ya liteya ete biso banso tokoma na boyokani ya solo na Nzambe. Me tozali presse mingi wapi ezali ntango Nzambe alingi komifongola tososolaki yango solobi na groupe ya babilenge oyo bato bazalaki wana ete nzala ezalaki bato bazali na orientation solo te bakosangisa bikamwa mpo basangisa bakobibisa oyo ekoki kozala elongo nkolo asungi biso yango asali biso ngolu na tika na oyo ete asali biso ngolu apeseli ete tozala boyokani na motindo ete makambo nano esalema te ete na ndenge oyo esalema nano te soki nakoki koloba nyonso wana eza na ntina epe eza na ntina akoyeba ete nkolo azwa biso esika oyo alingi kozwa biso alingi tozala boyokani solo na ye mpe na liloba na ye. Mutu moko te akoki kosala
plus quoi que ce soit pour être vu ou entendu. Mutu akosala likampo ayebana. Se renie. Mutu nyonso akomibwakisa. Et dit, Seigneur, je ne suis pas Akoloba kolo nakoki te nabongi te ete yotala ngai. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que oloba yango déjà? Je l'ai dit. Ngai nasina loba yango mbala Si mingi. vous saviez tous ce que j'ai déjà dit, So boyebi nyonso oyo ngai nasina je loba, ne sais pas si vous pourriez le comprendre. soki bokososola yango, Qui peut se regarder nani avec akokomitala sa présence? na présence Le prophète de l'Ancien Testament ne dit-il pas déjà baprofete ya Ancien Testament? toutes nos preuves de justice, c'est comme un vêtement souillé. Justice na biso nyonso tolakisaki tozali juste eza lokola elamba moko ebebi. Justifiés devant Dieu, nous sommes Toza na ntango moko te ojustifie na kati na nkolo mpo te biso tobotomi na bosoto. si nous ne sommes pas attentifs. Nzoto ya boadamu eza toujours na biso so tozali attentif te mpe tozali na bokebi te. Dit précédemment, Lokola ekomamaki deja nous liboso ne sommes pas grâce. tozali boye tozali na nzela na ngolu na ye. Grâce de Dieu. Ngolu na ye nde esali tozala boye. Encore dit ici, Ekomi lisusu ete verset 5. Verset Est-ce 5. un jeune auquel je prends plaisir? nakozwa jeune oyo ngai na kosepela nango kokila oyo ngai na kosepela nango Se mortifie vraiment. Je oyo ne l'oublierai jamais. oyo nakobosana Je ne te peux pas nommer le mouvement. nakolinga koloba tu nkombo ya Mais mouvement wana te. chacun a son propre sac de toile. Et Mutu na chacun mutu aza na sac na ye étoile. a sa salière Mutu na avec mutu des cendres dedans. C'est un mouvement pentecôtiste. Ils ont des prophètes. Et tout ce baza na baprofete baza na nyonso bakozala nango quand ça arrive, soki et si je ekomi ne l'avais pas vu moi-même, et si je soki n'avais pas namoni yango te ngai moko soki namonaki te kuna du mal à le croire. nakoki kondima yango te. Personne n'a le droit d'entrer dans la salle avec ses propres chaussures. Chacun doit Mutu moko te akokota na kati na losambo na basapato malamu atika yango libanda. Il y a ce sac Mpe boyebi de toile ete et les cendres dans na la mpe salière. Et puis bien sûr, cendre et il ne faut pas croire. kondima te Et ete je ne dis pas cela pour nalobi yango te m'amuser. mpona komikumisa Je le dis à cause d'une profonde nakoloba yango mpona pasi oyo naza nango na motema que des gens pensent pouvoir ete bato bakokanisa ete Dieu en pensant que ndenge nini okoya liboso na nzambe okanisaki nyonso ezali juste repentance, pénitence, esengeli kosala repentance kosala pénitence et il trouve toujours le passage biblique nécessaire pour cela, car il y avait là ntango nyonso makomi ezali wana dans le sac et dans la cendre. na kati ya sak mpe cendre baprofete bamintia na kati bato bakokanisa nyonso basala so ndenge wana. Awa baprofete alobi ete Ils n'ont pas trouvé ce passage biblique. bamoni yango te passage oyo ezali 58. Est-ce que c'est un jeune? baprofete bakoloba ete eske ezali jeune soko omilatisi na saki Dans la cendre. mpe oza na kati na putulu okobondela eske yango nde jeune Un jour agréable. yango nde mpasi oyo ya solo eske bokobenga yango jeune ete mokolo mpe agréable na nkolo bokobenga yango bongo Vous laissez pendre soki votre botiki tête comme un joug et que vous lokola votre tête est ainsi kilo moko bozwaki regarde vers le bas. Non, otala lisusu ce sera, mpo nini ce serait ekozala illustrer le découragement. ekozala lokola découragement moko boye kasi komikitisa ou pendant que nous mettons nos pieds dans un sac. ezali te ntango motema kola biso na kati ya saki komikitisa ezali kati na motema mpe nkolo alingi tozala komikitisa oyo ya motema oyo ya bonzambe ete nkolo na biso akoloba na liteya ya likolo na ngomba ntango bokosala jeune botia mafuta na motu na bino mpe bosokola elongi na bino. Alleluya ona nkembo yango ekolakisa ete tokondima solo tokondima oyo tokobondela topesa confiance na nkolo na biso mpo ete apesa biso makambo oyo wana mpo ete apesa biso oyo toza nango tokuti likwa ya nzambe kati na saki sandre wana putulu kondima yango wana te mpona nzambe. Nzela ya nzambe na biso ezali bongo te. Nzela ya nzambe na biso ezali nzela ya kondima, kondima na kotosa wana nzambe atie biso yango wana ete toza na accord na ye nzambe. Tokobenga yango jour ya malamu mpona nzambe
pendre sa tête comme un brin, est-ce que tout le monde est comme qui s'enduit de toile de jute, amitié kambo ako bonde na kati na putulu to benga ngo jeune ya solo muto bonde na kati na putulu? Non. Yango te. Dieu veut faire de nous Nzambe alingi osala na biso bato oyo bazali na komikitisa na kati na bango penza bakoyeba ete bakodependre na ngolu ya Nzambe etke nyonso nyonso ekoya be na Nzambe, nyonso ekosalema na nzela ya kotosa mpe ya kondima. Soki tozali na nzela ya Nzambe te, tokogene tokoprie ndenge nyonso, ata tokoti na kati ya sak, ata na kati ya putulu, ata tosali nini ekosala mosala moko te, ekozali eloko moko pamba liboso na Nzambe. Verset 6. Ezali tete eza jeune lokola jeune ete balien moko injuste elongwa to brise nyonso to longola nyonso eza kokangamisa biso tozwa liberté totikala libre biso bazalaki viole to longola nyonso ya mabe. Esaïe 61 ekomi verset 1. Molimo ya Nzambe nkolo lokola nkola wendre ngai apakoli ngai po ete nakumba sango malamu oyo, po ete atindi ngai namema sango na baoyo baza na mitema ya kotutisama, po ete nalibere boyo nyonso bakangami, boyo nyonso bakangamaki na baprison bafungwama. Mbula na ngolo ya nkolo oyo ezali ministère oyo esengeli elandisa masusu lelo. Me mutu moko te akangami na likambo oyo, ekoki kokangama na likambo oyo, balingi mpe kokondane bato. Toza na posa ya liloba ya Nzambe ya nguya, toza na posa ya liloba ya Nzambe ya nguya ete minyoyo nyonso ekatani. Tango Pierre azali na kati na boloko, tango azali kuna kotala lolenge ezalaki ndenge azalaki libere. Eloko ya bonzambe ya eloko moya ya makasi mingi, yango nde esangisi biso, yango nde ekangi biso, yango ekopekisa biso, yango ekovanisa biso sikawa kati na bonzambe na kokangama na Nzambe. Yango nde nguya tolobaka ntango nyonso, nguya ezali nguya banguya nyonso. Tokondima na motema biso mobimba mpe na motema biso mobimba ete moko kaka nde azali na nguya mingi koleka, kuna nde Satana aza akoki kokita, esengeli akita atosa ete ya akweyisami aperdre droit na ye nyonso. Soki moto aza mwana na Nzambe, amen, soki mwana na Nzambe, komona ete nkolo alongoli biso na makambo wana, ete siko tokomi eloko na ye moko. Kanisa osombi eloko na yo, ete mokolo eloko wana oyo azali mokolo nango alingi kopesa ngo so valeur, aloba so ete aza so na droit na makambo wana eloko si osombaki, ekozala eloko malamu te, ekozala boke mpe bozongi. Tango deja nkolo asi asombi biso kati na nkolo, Yesu asombi biso kati na nkolo mpe afuti deja mutu afuti makila na ye. Esika makila ezalaki verse, esika wana Satana aza so na droit likolo na biso te. Tokoloba wana kati na kondima
tokondima na kati ya mitema na biso tokokonfese na monoko na biso tondimi tokondima kati ya motema mpe tokokonfese makambo na kati na kondima na biso mpe ete kondima ezali bongo te wana nde témoignage na biso ya kondima koloba ete na nzela kila mwana mpate nzela liloba oya bitatoli na bango Apocalypse 12 verset 11 liloba ya nkolo ya biso nzambe esengeli koma bitatoli na biso yango tokotala ennemi na biso tokondima kaka na motema na biso e tokondima ngo na monoko na biso te eloko moko ekosalema te eloko moko te ekosalema mutu ya solo esengeli abika ngolu na nzambe esengeli aloba na nzambe mutu oyo akangami na oyo kondima 100 ans kati ya motema na ye ete nkola kolimisa ye atako oyo ndimi ntango oyo tokotalela oyo tokondimisa mitema na biso na motindu ete ekomisama toloba ete nkolo oyo obikisi biso yo okangoli biso ete kombo na yo ekomisama satana aza solo adroit likolo na ngai te nazali oyo ya yo oyo nkolo na ngai mpo ete ngoyo osombi ngai okomona eza liso likambo te eya likambo nzambe eza mpe kofungwama ete biso tozalaka kokamwa koyeba ti solo tolemba te ntango nyonso toyebi ntango nini komba oyo ezali ntango ntango komba oyo koumela koyeba mawa nini kozala kati ya mitema tokoma kotanga Esaïe 58 okoleka bachaîne injuste tokobrise oyo nyonso ezalaki ya kokangami na biso eke tokozwa liberté na biso nsomi na biso ete tokobuka nyonso ezali kotia biso na commandement ete awa autorité nzambe apesi biso nyonso kaka na Pierre te kuna bao nyonso bazalaki wana alobi ete lokola kola atindaki ngai mpe na kotinda bino lokola tata atindaki ngai mpe na kotinda bino Jean 20:21 kuna eza liloba moko oyo bato basosoli malamu te liloba moko oyo bato basosoli malamu te moto nani oyo kolongola masumu ma ye masumu oyo ekolongomela ye wana kuna eza ntina formalité te eyai kaka ete soza kati na kristu epesa bato nyonso confiance koloba ete moto nyonso oyo akondima oyo akondima masumu elimbisami moto nyonso akondima akobima kimia akofungwama kimia ezali 58 bikisama bandeko balingami basi bandeko balingami mibali ntango mosusu okangami ntango mosusu maboko no ezali libre te mpo ete ofungwama mpo ete ofungwama yo moko yango ekosalema lelo tozali awa lokola losambo tolingi kobondela bamoko mpona bamosusu soki moto moko azali awa oko akoki komilongola ye moko te mpo ete akangami kolo bandeko ganga kati ya motema na yo te nkolo na yo azali pene ya koyoka
akosala musala kati na yo sera étonné de la manière pe dont okokama cela lolenge se passe. akosala musala oyo Cela va encore plus loin. okokama lolenge makambo oyo Alors, ekosalema ta lumière jaillira Pe comme l'aurore. Et pole ta ekongala guérison lokola sera de rapide okongala progrès. penza na ndenge ekoki Ta justice justice na yo marchera devant toi. ekotambola liboso Et na la yo gloire du Seigneur mpe nkembo na yawe formera ton arrière-garde. ekozala mpona kobatela yo Isaïe 58 verset 8 Parole glorieuse. ezali liloba moko ya nkembo Alors ta lumière mpe pole na yo comme pole na l'aurore. yo ekosopana na ndenge ekoki Que dit le prophète Isaïe dans yango Isaïe alobi 60 verset 1. Isaïe 60 verset 1 alobi Isaïe 60 verset 1. Isaïe 60 verset Sois 1 éclairé, car ta lumière est tikete venue, et la pole na yo gloire du ekamola Seigneur a répandu sur toi. po ete nkembo na yawe Car ta lumière est venue. Kola- Jean azali nani? nous le décrit Jean clairement. 1 alobi yango malamu La lumière Lumière na ye est yei. dans les ténèbres. lumière na ye yei kati na Jésus-Christ, na molili la lumière du monde. kristu yesu Mais alors nous Pole ya sommes mokili. éclairés. Et le Seigneur biso, parle également dans tokozwa les pole. montagnes. yango kuna na ngomba Vous êtes la elite ya ngomba alobi lumière ete du monde. bozali Vous êtes le sel de la bozali terre. mungu ya mokili Ne bozali remarquons-nous pole ya pas mokili comment le Seigneur nous a inclus kotala te ndenge nini nzambe atie biso na kati na likambo oyo coopération na ndenge atie biso na kati na coopération oyo de sorte lokola libota na ye que nous ne sommes pas des lokola ete tozali gens à l'extérieur, tozali bato ya libanda te mais des participants. me tozali baoyo baza na kati na likambo Qu'il peut utiliser bato oyo ya kosalela veut faire. na oyo yali kosala Encore Isaïe 58 verset yango 9. ezali Alors, 58 verset 4 quand elobi tu crieras, ntango le okoganga Seigneur te répondra. nkolo akozongisa akoyanola yo Et quand tu appelleras, ntango yo kobyanga il dira, akoyebisa me yo voici, me voici. tala ngai oyo Oh cher cœur, o bandeko si seulement nous pouvions Bandeko basi, bandeko mibali. vivre cela. soki biso wana tokoki kovivre na kambo oyo Et en na kati na mosala mpe na kati na solo si nous pouvions simplement Tokoki suivre lisusu la kolanda voie oyo de Dieu, banzela ya nzambe la conduite du Saint-Esprit, na nzela ya kolanda de telle sorte que na le molimo bon santu plaisir de Dieu ete repose sur tozala baoyo esengo na nzambe ezali likolo na biso tozala na suri na nous, yango son exaucement. tondimi ete ayoki biso Comme il est écrit ici au lokola verset 9, ekomami ete na si verset tu 9 appelles alors, soki obyangi le ye Seigneur nkolo te répondra. akoyanola yo N'attendons pas, tozela te n'attendons-nous pas tous la tozela réponse biso de baso Dieu. te boye bareponse ya L'attendons nzambe tous. biso nyonso tokozela Le chemin nous est montré. awa nzela elakisi biso Alors quand tu appelleras, ntango yo le Seigneur okobyanga te répondra. nkolo Quand tu akozongisa yo crieras au ntango yo secours, okoganga osecour il dira, akozongisa me yo voici. tala ngai oyo Si tu... Maintenant, suis la condition, suis la condition. tala sikoyo condition Si oyo tu fais disparaître du milieu de toi soki olongoli kati na yo les doigts moqueurs et la bato nyonso tromperie, ya kosekaseka batioli comme beaucoup pensent pouvoir se moquer lokola bato ebele bakanisaka koseka d'autres personnes. bakolakisa bato mosusu Toutes les prières alors ne servent à rien, mabondeli nyonso ekosala te eza na ntina te absolument à rien. ekosala te na ntina Ce te que notre Seigneur a dit dans Marc 7, verset oyo kola 7, biso lobaki na mark 7 verset 7 mais c'est en vain qu'il m'adore. bakobondelanga mpe na Alors, pamba au-dessus de tout, il y a ya likolo na nyonso wana cette parole terrible. liloba oyo ezalobi ete mpe na bopamba Chanter en vain, koyemba na bopamba prier en vain, kosambela na bopamba assister en vain à des services kozala divers, en vain, en vain, koya en mpe vain, na en vain. bopamba na losambo Et ce qui se trouve alors au bout yango de tout ce qui na kati ya est nyonso en wana vain. elobami na bopamba na C'est bopamba terrible. ekolakisama makambo oyo Ici, awa il est clairement dit elobami solo comment cela ete peut arriver. ndenge ekoki kokoma Si tu es asservi, combien se laissent asservir spirituellement? Se laissent asservir spirituellement. On leur dit, si tu n'acceptes pas cet enseignement, tu n'en fais pas partie. Et on les a servis comme si un homme avait le droit ou le bakosala lokola moto nde aza na makoki ya kogangela ya kotia moto ya kosala moto malamu
lokola te mutu nde aza na tuna likola moninga ne mutu pouvoir rendre les autres bienheureux. oyo akoki kosala mutu mosusu te mutu mosusu aza na esengo Salut vient du Seigneur, notre Dieu. lobiko akotala nkolo ye moko Indépendant de tous les ezali ezotala bato te kotala nde nkolo ye moko C'est dommage pour tous ceux ezali mawa qui mingi veulent mettre sous mpona bato tutelle bakomitikela et asservir spirituellement. oyo bakomitikela Les bato gens mosusu bakamba veulent bango une telle chose. yango bato bakosepela makambo Ils ne mabeboye supportent pas bien la liberté spirituelle. akosupporte te La liberté loi ya va molimo toujours venir. mobeko ya ntango nyonso J'ai entendu cela aussi. Dieu avait tout préparé pour le peuple d'Israël. nkolo abongisaki nyonso mpona peuple ya Il israele avait fait des promesses. azali bilaka na ye Faire quelque chose de même. nakosala eloko ngai moko Tant de choses à faire. azali makambo ebele ya kosala oyo asalaki te oyo esengaki asala Avec Isaac, avec Jacob, Dieu a suivi ye na un jacob chemin. isaac nkolo asalaki nzela moko Il n'avait pas malamu du droit ni de. ezalaki Il te avait la communion avec Dieu. nyonso ezalaki mpe communion na nzambe Ce qui va avec. na oyo ekotambola elongo Nous regardons l'église. soki totali losambo oyo ya testament boyokani ya sika La servissement totala lolenge makambo ezali retenu en otage bato bakangami lokola bazali lokola na otage et lié à des interprétations. mpo ete bainterprétation motindo motindo bandimbola motindo na motindo ezali Et de menacer du doigt, montrer les autres du doigt. bakolakisa bamosusu na mamisapi bamosusu na La liaison. bakomona boyokani te Qui viendrait de quelqu'un ou même de. boyokani kouta soki wapi soki wapi connexion kouta soki wapi soki Les wapi gens sont utilisés par l'ennemi. ennemi akoutilize bato mosusu tolingi kotikala condition ya bonzambe ntina suka oyo ezolanda be liloba alleluya yawe connexion ya bonzambe boyokani ya bonzambe oyo mosusu wana kala bainterprétation ezalaki ti lelo seki toyokola te toyebi ete badate nyonso bapesaki esi eleki sikoyo bakoluka makambo mosusu ya sika balobaka toujours badate nyonso wana esi esila ekolakisa ete bato ekolakisaka ete bato baza mpenza maladi na ndenge ya molimo baza maladi na ndenge ya molimo otala badele oyo nzambe apesaki acte 1 verset 7 nango kona biso ye moko ato baanjo ya sola bayebi te ata mwana moto ayebi eloko moko te mpona boyei moto nyonso akotelema bongo na kombo na nzambe soki kombo révélation eyei yango wana nde likambo yango ekobenda bato me esengeli mwa motambo ezali na kati kuna yango nde tokomona na verset 9 elobi so olongoli kati na yo makambo ya kotyola ya lukuta mpe opesa na oyo aza na nzala oyo aza nango mposa oyo yo moko olingi yango tokomona ezali nini oyo olingi ete balingi basala mpo na yo sala mpe mpo na bango nanu sala mpe yango mpo na bango nanu yango Matthieu 7:12 elobi verset 10 ezali 58 elobi kosala ndenge nini na bato baza na nzala tika pesa ye biloko oyo eza na ntina oyo olingi ete pole konginda pole kongala na kati na molili ete molili na yo ekongenga eza lokola recette moko oyo ya libela mpona kokomisa na boyokani ya solo na nzambe kokomisa na boyokani na nzambe na liloba oyo awa badetail nyonso etangemeli biso biso esengeli biso kolesa milimo eza na nzala na oyo biso moko tolingi na oyo biso moko tolingi. C'est là aussi une pensée très importante. Seulement ce que tu veux manger toi-même. Et cela doit... Mais oyo biso tolingi biso moko ekomami ete moto akobikaka nani papamba te me na banyonso kobima na moloko na nzambe. Matthieu 4:4 Matthieu 4:4 oyo biso tolingi ete bapesa biso ezali eloko mosusu te mpe liloba
bino bana nzambe motu ezali ete soki na biso tosengi topesa bato biloko oyo ezali liloba nzambe te topesa bamosusu kaka oyo ezali tolingi mpo na biso moko tonimi ete liloba nzambe ndenge tokozwa biloko mosusu topesa bamosusu. Isaïe 58 elobi totondisa na bongo molimo eza na nzala mpo ete pole nango ekongala na kati na molili clarté nango ekomonisama ntango mosusu biloko mosusu ekozala te lolenge ekoki ezala toni komona nzela elakisami awa nkolo na biso atiki biso na kozanga koyeba te na eloko moko ndoka nde nyonso ekomami mpe eloba molimo na nzambe ekokamba biso na solo nyonso na verset 11 ezali 58 nkolo akokamba yo na nzela nyonso akotondisa elimo na yo na esika oyo ya mai elango etondi mai ekozala lokola jardin moko oyo ezali bien arrosé oyo eza na etima na mai oyo bamai ekoya halleluya nkembo na yawe nkolo biso akoloba nini na chapitre 7 ya mokanda na verset 38 chapitre 7 ete liloba ekoma source ya mai ete source ya mai ebotama tozala lokola jardin oyo esopami mai malamu lolenge wana nde diference monene na esika ekauki bokauki bokai mpe jardin moko ezali malamu wana nde esika makambo nyonso ekozongela restauration ya makambo nyonso restauration ya nyonso mpo na nini akopesa exemple ya source na kati na temple ete na kati na temple akse ya temple ezali 40 mai ekokɔta na temple te me mai ekosopa na temple ekobana na temple. Alleluya, nkembo na yawe nkolo na biso aza na baprojet minene na biso na libota na ye kasi esengeli na biso komilengela mpo te tokɔta kuna mpo tozwalama mpe toloba nkolo yawe na biso yokela biso mawa sunga biso batela biso pesa biso motema mpo na nkembo na yo wana yo nkolo akotambwisa yo na nyonso yango wana biso tolingi ete ata biso totango nyonso ya mibale ezali ete elimo na yo etondisama na esika oyo etondisami mai malamu boni bakanisi likambo oyo oyo bamoni ete bakoki kosangana te bakoyoka nzala te yoba na bango mpo ete bilimo na bango ekolia bilei oyo ya nkolo ezalaki esedizelo ete pole na yo ekotalisama na kati na molili ete na ntango wana molili ekokima molimo na nzambe ekokamba yo ntango nyonso mpe akolesa molimo na yo atako na bisika oyo esika oyo ezali bien arrosé ekozala lokola jardin oyo esopani mai malamu mai nango mai na yango ekokosa te ekokosa te
dont les flots ne tarissent pas. oyo C'est lu dans la Bible, hein? Alléluia. Gloire à ntima na Dieu. mai ekokauka te. Pouvons-nous nous laisser sanctifier par cette vérité? Est-ce que Pouvons-nous makambo dire oui ekopetola biso à chaque parole? makambo oyo oyo Car totangi ce n'est que par l'approbation be na nzela na kondima avoir dans notre cœur tokoloba na kati na motema na biso ete nkolo nde akorealize likambo oyo makambo biso toyoki s'il y a la moindre soki eza na likambo moke et nous faisons des allers-retours, soki eza na ba-aller-retour progrès avec notre Dieu, nous progrès na nzambe na biso ezali te pouvoir esengeli na biso oui à koloba chaque wi parole. na maloba nyonso ya nzambe Elle nous fera comme soki marteau. kasi ekobeta biso lokola marteau soki banzambe ekobeta biso lokola marteau na kati ya motema na biso toloba nkolo oza na raison na nyonso okoloba ngambo mosusu L'échec, la honte, ekolakisa soni fait échec du tort. tosalaki mabe Nous avons fait du tort. Tosalaki Nous mabe. arrêtons en tout et nous venons à toi. toye pene na yo Nous mettons à ta disposition. toye tokovanda na disposition na yo Ici, il est dit awa elobami ete au verset 11 et fortifié. na verset 11 ete ofortifie bamembre minama ya nzoto na biso Spirituellement, les deux à la fois, cela nous fera du bien d'être à yango nouveau un peu mieux toza esengo koyoka nyonso makambo oyo ete na ndenge ya nzoto toza malamu kasi na ndenge ya malamu soit bien, ete nyonso na nzoto minama nyonso na nzoto ya nkolo ezala malamu bien irrigué, etonisama mai abreuvé, qu'il y ait etonisama mai source de Dieu, comme il est ete écrit, qu'il fera source ya mai ezala etima na mai ezala Et nous l'avons souvent chanté. toyemba yango ntango nyonso Comme une inondation. ete mai ekosopana fleuve ekosopa mai Tu sens ainsi un jardin bien arrosé rassemble elanga oyo rassemblé à une source. elanga oyo esopami mai malamu eza lokola source ya mai Je ne peux pas m'en empêcher. Nous tokoki devons kotika yango te ressembler à une source d'eau. il faut biso tozala lokola etima na mai oyo mai ekaukaka te De l'eau, quelque part. lokola etima na mai oyo ekaukaka te Verset 14, l'eau que je te donnerai. Dieu mai oyo nakopesa yo qui jaillira pour la vie éternelle. ekosopana mpo na libela C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Et voilà puis, Jean 7 verset 37 dit, Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. oyo wana Nous devons commencer nzambe à ekozala kati na ye croire. Sinon Dieu ne tondima. pourra pas avancer avec nous. soki te nzambe akozala na biso Si te nous acceptons cela soki tondimi dans la yango foi de cette manière et que na kondima na kati motema na biso oui, Seigneur, c'est ainsi, mon ete Dieu, je te nkolo na remercie. biso Tu nous as enseigné atei et biso montré le alakisi chemin. biso nzela Rends-nous maintenant volontaires. sikoyo prêts à komisa suivre ce biso chemin que oyo tu nous as bandimi montré. liloba na Et yo voilà. Maintenant, tala dans tozali wana 58, verset 12, ezali 50 les verset 12 tiens elobi rebâtiront les oyo na ruines yo antiques. bakotonga so Tu moko oyo relèveras les fondements bakotonga lisusu oyo ekweyaki de beaucoup de familles anciennes. Et on bafamille ya t'appellera kala le maçon des bakobenga fissures. yo mason oyo akobongisa bisika ebebaki yo nde okobongisa banzela restaurateur ya baroute Habitable. baroute oyo esengeli kozala malamu wana nde likambo ya restauration mpe rétablissement ekotalema me makambo nyonso ezali kalakala ekoma bisika ya kala oyo ya ruine etongama lisusu lolenge moko mpe libota na israele bazongi na captivité na bango ya babylone mpe batongaki so tempelo mpe nkolo bamitombolaki lisusu komisaki lisusu lelo lisusu eglize ya nouveau testament ekoya na nsima ya kouta na babylone na captivité ya babylone ekoya na ndenge azali reconstruire atongami lisusu atongami lokola ndako na nzambe na nzela ya molimo oyo toefongola makomi na molimo na nzambe ndenge wana yango toyebi te 1 Pierre 2:5 bafondation nyonso ekotombama akoreleve bafondement ya bafamille nyonso ya kala mpe akokoma mason ebisika ebebaki mpe akoma restaurateur ebisika ebebaki restaurateur ya banzelo ebebaki nzambe asala biso ngulu biso banso ayede biso kokwana liloba sunga biso nkolo nde toyeba kosungama bikisa ngai wana nde nakobikisama Jérémie 17 verset 14 eloko ezali malamu na mokolo na yo mpo ezali likambo ya solo alleluya
oyo ezali malamu na kati ya liloba oyo que nous ezali ete y croire. tokokondima yango. Oh, si ta parole. Oh, soki liloba na yo ezali valable te, Ma foi reposera sur quoi ondimela biso? Ce ne sont pas Soki 1000 mondes, mais seulement ta parole. soki liloba na yo Père, de mettre en pratique ta parole. totia liloba na mosala Ta parole est la po ete vérité. liloba na yo ezali solo, liloba na yo ezali solo, ezali solo. Est-ce que Dieu Soki nzambe parler aujourd'hui akoloba na biso lelo, engagement, aloba na biso yango mpenza na engagement mobimba de manière contraignante. na motindo ya kondimisa biso, Parler, sommes-nous alobi na biso ete toali prete ya makambo oyo priant na kobondelaka de notre côté et en disant Seigneur, koloba ete nkolo moment de comprendre pesanga na sosola, pesanga bososoli, fongola mayele mangai, ce que je dois faire. pesanga oyo nakoki kosala, Le lakisa ngai niveau oyo likambo ezali. je verrai que Dieu fera en sorte Tala nzambe akosala na motindo ete qu'on sincère. baye banso bazali sembo Il viendra à notre rencontre bakoya et na boyangani na biso, salvatrice mpe ete nkolo sera élevée. akotombola bango, Et la droite du Seigneur mpe loboko na mobali na nzambe la victoire. ekopesaka nguya elonga te, Venir. me Et à la fin, Dieu eyambi lisusu couronnera na suka nkolo de la rédemption akotia motole comme na mosala oyo ya lisiko en est, na lolenge comme elle en est digne. na lolenge ye azali nango mpenza. Notre Dieu okumisama nkolo na biso yawe aussi en ce jour. mpe lisusu na mikolo oyo. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Totelema tobondela Prions tous ensemble. biso banso tobondela elongo. Oh Dieu, O nkolo, oh Dieu, o nkolo, Seigneur fidèle. Ensemble, nzambe venons de nkolo na voir biso oyo ozali fidele, devant ta sainte face, oh biso toyei Seigneur. komona na miso na yo nkolo, Nous te remercions pour totondi yo ta sainte botondi yo et botondi précieuse mpo na liloba na yo parole. esantu mpe ya motuya. Seigneur bien-aimé, Nkolo na nous molingami, voyons tomoni tous nos manquements, tomoni nyonso biso nyonso mabe na biso, mais nous te voyons comme le tomoni yo lokola oyo azali solo, azali fidèle. infidèle. Je Atako okomi infidèle, serai fidèle. biso ata tokomi infidèle yo otikala kaka fidèle. La fin de toute Yango chose nde suka makambo nyonso eyei sur nous. suka awa na biso, L'amour se refroidit. bolingo ekokitala epai na bato ebele, Une église me reconstruite sur le yo fondement oza na eglize oyo etongami na fondo na mokonzi na libanda ya mokonzi ya bapotre mpe baprofete. source. Kuna nde okobimisa Une mai église na semblable à un jardin irrigué, okobimisa mai na yo, refleuri. mpe eglize ekomi lokola jardin oyo etondi mai oyo ekobimisa ngoma nango na ndenge malamu. Apprends-nous à prier Lakisa biso lolenge ya kobondela comme tu le souhaites. ndenge yo kolinga, C'est agréable, apprends-nous à po ete tozala agréable liboso na yo, sala ete toyeba kogene, toyeba kokila, tolakisa biso makambo nyonso, tolakisa biso tolanda nzela na yo, nzela oyo olingi biso tolanda. Seigneur bien-aimé, Nzambe molingami, na se mitema na biso totikeli biso motema na biso mobimba, topesi biso bomoi na biso mobimba, tolingi kolanda nzela oyo ya yo. Kolo, salela biso, salela biso ete likambo nyonso esalema lokola yo olingi, ete nguya na yo emonisama kati na biso, na motindo ete nkolo tosala makambo nyonso, tozala somi, tozala libere. O nkolo, tomoni ete nyonso ezali loba na yo nyonso, osombi biso, okangoli biso na kati na kondima. Satana zala mosika na boyo banso bazali eloko ya nzambe. O nkolo, tobondeli yo koloba ete nkolo biso bonso na kombo na Yesu Kristu, na kati ya kondima kombo na Yesu Kristu, mwana nzambe oyo amonaki mpasi, oyo azali crucifie mpe azalaki enseveli, mpo na biso, mpo na
aux enfers pour akendeki na enfer mpona te alonga nyonso, alonga Satana, alonga mpe mpe Kristo wana sikoyo nsima mikolo misato ete elonga oyo ya bonzambe emonisama mobimba. Nkolo tia biso na boyokani solo na yo mpe na liloba na yo, sangisa biso bamoko na mosusu na kati na kolinga na yo ya solo, ete mutu moko te alakisa su moninga na ye misapi, aganga su na misapi. Nkolo sala lolemo na biso mpe tolo lolemo na biso, pesa biso bile lokola yo ozalaki na yango. Sala biso tozala bato kotia kimia, sala bato tozali kotia kimia. Biso nyonso tosalaki mabe, biso nyonso tozangaki ngolu na yo, nkembo na yo, me kasi sikoyo miséricorde na yo esala mosala nyonso na kombo na Yesu Kristo. Kombo na Yesu Kristo oyo nyonso bazali bana na yo, bazali bato ya yo, bakomi nsomi, bakomi nsomi lukumu nkembo epai na yo, po ete molimo na yo Nkolo yango ezali awa mpona kokokisa liloba na nzela kondima. Ba oyo nyonso banyambi ye bakoma realite ya solo, ya solo totondi yo mpe toremercie yo Nkolo, totondi yo mpe toadore yo Nkolo. Haleluya, matondi, lukumu, masanjoli, po ete biso tondimi yango toloba yango, yo okokisi yango nyonso, yo nde okokisi nyonso, nyonso oyo okokisi ekokisami. Toyebi nasombami, nazali nakangolami, nazwi pardon, nazali oyo ya yo mpona ntango mpe mpona libela. Mobikisi solo otika kopambola biso nyonso, osali ete tozala participant na yo sika wa boye Nkolo. Liloba na yo Nkolo ekokisama, ete liloba na yo etambolama, ete kombo na yo eyokama mpe ekumisama na nzela na kondimisama. Liloba na yo ete mibota na yo elongo baloba motema mobimba, ete na oyo nyonso yo olakaki natondi yo, ete kondima euta na liteya kondima euta na banzambe, ete lelo liloba na yo oyo biso toyoki ezonga te na bopamba epai na yo, mesala mosala oyo nini batindaki yo, osala mosala oyo oza envoye. Toremercio Nkolo mpe tondimi kombo na yo. Elongo nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. nzela molimo na yo mpe liloba na yo, Crée tout en nous et sala nyonso kati na biso, par nous ce que tu kokisa nyonso na nzela na biso oyo sepele kosala. Bénis ton peuple pambola libota na yo qui t'adore tout oyo entier. bakondima yo, bandeko na biso basi mpe bandeko na biso mibali Dans la dispersion, oyo bapalani mokili mobimba. nous te remercions de Totondi yo connaître les tiens, de ce que tu po connais les toyeba tiens, yo ya yo, et de les conduire jusqu'à ete yo ce que nous kokamba fassions bango, la foi. kokamba bango Encore une euta na fois, kondima nous mpe te koma na disons momo un grand emonisama. merci pour Tolobi so merci mingi ta parole mpo na liloba na yo dans ce service. na misala oyo ya Que ton bonzambe, nom soit loué. ete kombo na yo Alléluia. ekumisama. Alleluya, Amen.
Amen.